Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salon Lomea. La bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salon mais salo yaka moko babi salon mona poto. Bozwi wapi? Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Vérité ou réalité, mesdames, messieurs, binoyo surtout pour l'anabiso sur Nouvelle Tendance Télévision et c'est mon abiso mingi kweba ke opesa biso confiance et ngom sala auto sala kango matin, midi, soir. Merci pe to pesi bino mbote sika nyon surtout au bogozwa occasion to libako ya kolanda biso. Merci na toute la grande équipe ya Nouvelle Tendance Télévision qui travaille d'arrache-pied enfin comme ça les salama na ba conditions sengeli malgré pas de difficulté mais ba salama sala en tout cas coup de chapeau na bango nyon surtout. Merci pe na ba abonné na biso surtout. Sponsor officiel Nabisu Zalakaya Jani Sitantsonga pour tout banga mituri depuis Switzerland. Merci n'importe naie. Merci pe na partenaire surtout neti véritablement femme d'affaires chouchou na tatila tabu fatu top modèle kitoko taille mon pe soleil bien. Merci aussi na Malolo Loris la congolaise. Merci na bandeko tout bakulu tout surtout ba va moiri na Autriche. Ba pitu miezi ba ali ba vi odilo mampu exemple à suivre ba tout en tout cas baïke au batala biso na Nouvelle Tendance Télévision lelo tout ça là qui est fort ya kozonga les parce que il a promis et il a réalisé. Qui a promis? C'était le président de la République Boebi qui a eu quelque temps awa na son jour à président de la République, c'est-à-dire qui vont ils allaient qui maka c'est quoi qui ba érosion et pas y ba tout côté les manabanzela et pas c'est-à-dire que peuple mais côté le mapona tina na kola qui ça mais contentement na bango na makamotu dans ba condition au bazo vivre tout là qui ça en image de son il y a
il y a chef de l'État ou à Salaki, Salaki descend moko brisque d'ailleurs, au bandeko belé bah s'attendait qu'il n'en ôte mais architecte parce que érosion il frappe qui makasi ah tout ça en route de Matadi précisément on a arrêt zappé au boebi qui érosion et kota qui tient na macadam donc ici qu'a déjà mis trois pour les cas Salaki moi difficulté je me rappelle bah toi fan à côté qu'on a un petit leader lui et bazaki n'a pas si mingi yako ya musala parce que c'est là il faut qu'on soit moto qu'on quitte en érosion mais nous étions là, nous avons pris les images de diffuser avec des images au Talaki Ango, Talaki et réagir ça le plus vite possible. Regardez ce qu'a été ces images avant et regardez aussi actuellement. C'est-à-dire bah image dans une érosion au moment où je suis en train de parler et bah il illustre sur bah image comment est-ce que érosion il frappe qui comment est-ce qu'il y a eu bah famille bah les laki et pas mon konzamboka pour na tina na makambo oyo etali érosion total bah image pe tozonga souci vérité ou réalité. Nini salami wa tomoni. Bon, papa mbula oye betaki lobby nde sali incendie awa na Badeding. Na quartier Mbala avenue Recherche. Soki totali na prince kuna lisusu érosion salemi makasi. Donc mbula kaka oye betaki lobby. À part mbula wana tala érosion oyo ndenge esalemaki. To bandai koloba depuis banda kala. Zwana en école na ngai oyo nyonso batole ba miri kweya. Eza école nengo zomona boy. Bisika na zulaka makwanga, bisika na zulaka mwa savon ya kosokola ta elamba. Metala bana classe bakimi ngai parce que moi batanga lisusu ezate. Nde pastoza nango yango to senga na gouvernement. Ba yoka mawa. Lolenge to votaki bango. Bango pe bazala na confiance na biso. Parce que biso tozwaki mbongo na bango te, tozwaki ni polo te ni eloko te, mais baza na souci ata érosion o ba fundela biso. Et puis nazo senga aide na niveau école na ngai o ba soutenir ngai. Tongo bakonzi bayeba déjà quantité ya misala faut c'est dans volume musala ndenge sengeli a. Oh nako pesa bino date boye kaka mbala kaka na lobimo autant de jours te. Donc en fonction du volume musala ndenge epesi wende tuko koloba musala oyo ekoko salema na délai songolo to pakala. Mais lobby déjà bozo banda. Te lobby na koloba te ke to banda po misala ko banda esengelaka mbongo ebima. Oyebi eza lokola liwa
balobaka ke liwa balengelaka yango te mokolo koya oyo oza na liboki ya mbongo bombaki esika songolo mpona kofinanse eza bongo te ngai nakosala évaluation ya misala lelo ndenge bomoni ngai na ye awa nasala évaluation lelo soki kotravaille na butu mpona koyeba koproduire quantité ya misala ndenge esengeli tokoyeba koproduire yango topesi na bakonzi entreprise ekosala awa eponami bakonzi ya leta nayebi ke bakonzi ya leta bayebisi biso ke baza prêt il faut que misala oyo ekende mbangu que mbongo il faut etiama donc mbongo ezali mais nakoko koloba te que lobby déjà na kobanda te pour entreprise esingaka nano excédé se déployer bamachine eza te bamachine eza te donc il faut que machine eya le temps que machine aya entreprise a s'installer akozwa badisposition asali mosala mais au moins bokozala sûr que urgence ezali tokosala mosala yango d'urgence mesure ya érosion nde bomoni yango profondeur nango ekozala bakobele mètre et puis épaisseur ya macadame oyo esalama awa nayebi te soki bino bato ya grand travaux bokokorige yango ndenge nini po tomoni épaisseur eza moke te épaisseur eza moke te so ozoloba épaisseur ya macadame ndenge yo moko soki otali nayebi te soki omesure yango eza combien mpe épaisseur yango ya macadame nayebi te soki obengi macadame yango nini est ce que oza kobenga bakouche ya se est ce que oza kobenga bakouche ya goudron te eza moke te mpo couche ya goudron ezalaka 5 à 7 na ndenge bomoni yango eza 7 épaisseur yango eza 7 cm mpona bato bandako nango ezindi kuna na se nayebi te bino agence ya grand travaux message ni bomema na bakonzi ya mboka bon bato bazindi na bokoassiste bango bakonzi ya mboka bango moko na mayema tali koassiste population nakanisi bakonzi bazali ngai mosala na ngai nzela ebebi ifo nabongisa noki nzela ebongisama po ete mituka eleka likambo sikoyo ya koindemnize population wana gouvernement koyeba ndenge ya kokosala bamodalité na yango mpe décision ezwama soki ezalaka ke eza badega esalemi na cadre ya batravaux wana biso nde bato ya agence toindemnizaka bato bazali victime affecté na likambo ya batravaux mais lokola eza accident esalemi wana eza agence te moto akokoindemnize bango. Merci beaucoup directeur. Merci une équipe Mobimba Nouvelle Tendance Télévision pour la Moussala et confiance au Bazar na Moussala. Là ce sont les images boti kota la nengeni makambo bandaki c'est-à-dire érosion na nenge bandaki au moment où la population qui frappé bande quoi badiading balela qui moi mingi boti tout le monde a ba image. Alors cette fois-ci nous allons vous faire revivre les images actuelles, c'est-à-dire que après descente il y a président de la République, après descente il y a chef de l'État. Aujourd'hui regardons les images de ce qu'a été Nzela wana pe esika érosion bandai ko ranger botala ba image actuelle ba image ya lelo ndenge ekosala en tout cas depuis CP mwana mboka bakolo mboka Jules Mutoto en tout cas mbote esika zali parce que tu vu que Nicolas a mingi na ba descente Nicolas a na terrain et Congo esengeli kana bande ko boye parce que Bakolomboka, Télémi déjà. Merci. Alors nous allons prendre les images tout à la réalisation. Yanzela on a route de Matadi précisément on a arrêt zappé, on a tous en ngamba Selemba, on a Badiading. Donc on a quartier Badiading, on a Bota la Ninginini et Misala et Salami. Est-ce que les peuples alelaki basala kito basala kité? Tout ça là qui descend parce que tout ça la continuité il y a suivi par rapport il y a des travaux parce que 100 jours au baloba qui est toyé bapé réellement est-ce que tant batwa télémi et biso peut tout batwa liboso à cause de image qu'on va panza ba image et c'est peut to zonga parce que toi reprocher mais Alain bozo sala musala mais bozo zonga le souci maté pour na kolakisa batu état to et sika nini musala est commis alors tous ba image il y a lilo et nous allons nous retrouver tout juste après vérité ou réalité. Mbote papa. Ndeko na moni ozo mata ngomba uzala koto. Nazala koto. Parce que nini ezalaki ya bo to mona bandeko bile na bapika. Tento zaki kana libulu. Événement oyo esalaki awa bino moko bomoni yango kaka mais tosepeli nde président ndazobongisela biso nzela. Tosepeli nde président ndazobongisela biso nzela. Na opeseka ba merci ebele na ndenge oyo azosala misala azosala nde to mo. Ouais, mbote papa. Bon, l'ilobanga na zana pour érosion tout d'abord na moni eloko basali awa basali bien mais bien pénaté. Pourquoi? Parce que canalisation moko ezate
Pona se kuna lorsque ebuka ki liboso et côté la ki batu kuna na bandako batu balinga ko kufa kuna même ti sikoyo batu bazangi ba place à ofanda kuna alors pona ngana souhaita ki que ndenge basala ki canalisation oyo mais pourquoi pas balinga ko sala canalisation moko awa na pembeni ekita tina se ekota tina érosion monene za kuna parce que ndenge basala ya na canalisation te mai banaka ko dina awa peut-être ba mbula makasi et qu'on peut beaucoup quelque part parce que mai basakana na ngote alors yango na tozo souhaiter tozo senga na gouvernement baya nan ko rectifier esika oyo parce que za esika nzela moko oyo eza na accès mituke ko iko kota wa ebimati kuna mais lokwa siko basali boye mituke ko leka susute ata moto pe ko leka susute vous comprendre mais ndenge basali yango pour le moment tout en elanga c'est un peu bien mais fallait pas asphalter yango yango na tozo senga pas na gouvernement vraiment gouvernement ameka kokanisa quartier oyo ezali quartier moko eza malamu mingi mais ndenge bazosala boye c'est-à-dire bazobosana biso tozosenga na faci président na biso ya jeune oyo akoti sikoyo vraiment ameka kosunga quartier oyo basfalte bavenio soki ozwi oyo ozwi kibadika ozwi sweko ozwi mbalaka wenge oyo il faut pas meka kosunga yango basfalte yango banzela eleka ozoma banzela kitoko mingi et puis l'érosion oyo eza na se kote oyo bameka kokunda baérosion wana parce que ndenge basali kaka boye soki canalisation eza te mai ekopanza na partout là ekoluka ebuka kaka toujours na se kuna voilà émotion nga nazali nango vraiment mpona yebisa gouvernement nde yango wana donc c'est un peu ça vous comprendre donc vraiment gouvernement akanisa ndenge bandi boye akanisa et continuer ezala suka te hein voilà mbote ndeko na moni oza notable ya quartier affirmatif oui Rozo ezalaki awa na éviter oza na esengo boza na mawa par rapport ya mosala esalami awa nini ozokisa bakonza bon na manière ndenge ba travaux za ko évoluer toza na esengo mais satisfaction est vraiment complète parce que ce qui est érosion salama qui est pour na quartier est vraiment urbanisé toza na besoin ya ba caniveau na quartier caniveau ezate donc Mayamboula na route principale est débordaki continue avenue pe caniveau ezalaki te c'est la raison pour laquelle écrézaki érosion donc ndenge bazo sala boye eza bien mais ceux qui bako sala ba caniveau pour na ko canaliser mai na ba avenue et kozala mieux parce que le quartier est menacé juste en bas ici il y a une tête d'érosion qui se creuse et que ça vraiment prévisible va créer un caniveau pour prévenir contre l'érosion. Ce qui va sali bongoté, on ne sait pas ça, les gens moins important mais que ça la durée à moulaïté. C'est vraiment ça. Message to repé ça na mokonzi mboka ezaka merci na ndenge ba réagir ça qui vraiment de manière prompte na situation na biso ya quartier oyo mais to senga na bango vraiment bazala na suivi. Ça l'a suivi et puis pour l'andela vraiment misala jusqu'au bout parce que la société souvent se bopé si bon misala boé vous l'andela bango des fois ça la rappelle n'importe quoi gouvernement ça l'a suivi ay ba ça la évaluation to pesi bango sous message et encouragement nzamba songa bango ba kende liboso na nouveau gouvernement na régime oya sikebandi nzambe vraiment ça na bango songa bango ba ko réussir projet na bango ya reconstruction ya mboka. Papa nangai topesi longonya mingi na papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Po alakisaki amour paternel na ye na mama Denise Nyankeru Tshisekedi ayaka pe awa balakisi penza bolingo oyo ya bango na devise na bango peuple d'abord. Bango moko bayaka le resiko ye pasuka ki mituka iza koleka te ya ipene kusukila kuna ya oyo yaka ba Kongo ekotele makuna bulo ezalaki ya ubanda ko ekende mais lelo tala na bolingo na bango wana ndenge basali mosalo ya mosala kitoko papa tili wana biso tokoyeba susu teke awa mai ekopasula parce que bakangi ba chinois basali mosala kitoko service de grands travaux asali misala kitoko misala penza kitoko toza ko sepela makasi population ya quartier na biso yawa eza ko pese lungonya penza na papa président de la République pona mosalo esala miao lelo récupérer le pango na yo papa na récupérer le pango na ngai o na zaki na idée teke na ko récupérer yango et puis pe batongi nzela
eza esengo monene toza kopesa na kaka ngai moko na récupérer mpango te bandeko na ngai nyonso kuna na se barécupérer bampango na bango nzelo ekatanaki to récupérer yango topesi nde mokonzi ya mboka Longonya makasi. Merci beaucoup papa. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mampouya. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. En fin de compte, Bandeko Bomoni et Sengo Sezongi na bilongi ya ba population ya bandeko na biso o bazaki ebele ya koloba na micro na biso pona tina na kolakisa Sengo oyo ya ko retrouver les sous ndenge babundeli bango par rapport à érosion parce que toyebi dans le temps passé ils aki érosion que ça la paie 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on y paie 50, 100 maisons voire même au-delà et qui est choli nango karaboye mais aussitôt ceux qui makambo salami il s'est réussi mieux à réagir le plus vite possible enfin que population azala toujours nakati ya kimia et singo zala kimi mingi ya kolakisa ba image oyo parce que bosenga ki biso biki non mais alendele beaucoup bina système moko karabola ki sikaka ba deux parts mais tango ba réalisation yo sala mabozo la ki sa te yango to lobaki tokotambola le susu malem tokola ki sa bino pe ba érosion ngi salama et puis tokozonga le susu na cimetière ya Mbenteke Futi oyo bolela ki ba image botala ceux qui réellement ba mekaki ko réhabiliter à côté wana ba mekaki ko bongisa nzela wana tokozonga lisusu mais dis-moi ne bande ko ba to ko bisa que non son jour c'est vrai ezalaki juste projet moko boye pona ko réaliser quelques travaux mais misala ezo continuer nango toujours pona tina na ko bongisa mboka na biso esengo mingi ezalaki ya kozala na bino elongo mais kasi to ko ba susu population azolela pona tina masai ba il y a pour ça là-bas caniveau, c'est-à-dire que les travaux par rapport à caniveau, ceux qui les besoin de maman et parce que la canalisation est alité. Besoin de souster que mai ou ekokeno wapi or mai pe ceux qui bo pesi yango nzela te akoluka pe a créer pe karanzela na ndenge na emoko et sengo mingi kozala sous bino elongo si ma caméra tozaki na Alidor lié au four et au moulin. Et réalisation qui bien sûr assurée par Jordan Panzou. Nous saluons l'assistance de Amiral Chamala et Sengol Susumingi Bandeko Obope Sabso Confiance. Vous continuez peut s'abonner, peut partager ma vidéo parce que Moussala to sala ezali pona tina na ko like sabaike misala ko sala manakati ya itando. To na sika ozali ko sala manakati ya mboka na biso yango to sepela ki ko like sabino yango. Pona biso to komi na suka to pesa ni sous rendez-vous ceux qui nzamba ko batela biso na mikolo ekoya. Pepo na lelo tokabwani au revoir à la prochaine vérité ou réalité.